yango babengando dendo. Tana comprendre que uitaka Turquie to direct nasali nini nakomi na raisonner ye amekisinga moko abisi Azmak meka soki ezaude nzambe amona ngai to na meki ka moko tana meki moko tana moni penza ki no fo guna fo na meka moko fo na meki deuxième fois allez na meki na isilisi bulmi bale donc bagu wana epesinga lokola naibisi yoke nali bala liboso na vie na ngai eloka kitoko bo merci Kaskan donc na lie bala liboso na vie na ngai na sepelaki na dendo wana donc bala liboso oliaki yango sepeli na dendo mais obangaki okanisaki ondire ezali ngulu eza ngulu okay. Merci net naturel. Donc nabanga kinde donc emoni ke eloko mosusu ebangisaka yango donc soki ta oliaka te ta oyebi yango te olia yango te. Merci donc natalaka yango mpe soki ngai soki nayebi yango te na msimba pe te mana eza ndenge na ngai natunaka sava bongo après nde nalie donc mana esepelisi ngai donc nakomi kolia donc ye sikoyo aza na hotel la na trading na se asalaka tono na dendo ye moto atindeli ngai Azmak meka donc wana na meki. Merci beaucoup Bandeko Bozolanda biso. Est-ce que tu os comprendre Bozolanda bien? Merci Bandeko Bozolanda ba fleur. Merci naturel. La ligne vraiment lelo tout ça ba fleur ba cadeau et pas Azmak pour na yambi Azmak ba cadeau et pas na ye. Merci beaucoup pour l'anniversaire à tonton belge. Mais tout gardango parce que vous allez lobby jeudi ne to ko fêter ngo awa. Mais le wala na yambi invité na Azmak na ligne to pesa ye. Azmak est bon foufou. Zikidubi Merci Zikidubi. Tweet, merci. Merci Azmak et ça bien. Merci beaucoup Zikoudubi, merci beaucoup Zacho, merci Dorine, merci beaucoup, merci, c'est la famille, merci. Zacho, merci. Azmak, foufou, Togolia foufou. Olinga ngope mbala moko foufou. Ah foufou, amoni foufou na banda meka malembe. Pongai na liaka bala moko te na banda meka malembe fufu donc miki kana meki ale na meki ka boy nyatiki sikoyo ndazana mère moko aza kombo na ye Leontine ye ailingai likaebu oyo bango likaba asali yango penza na sauce blanche aye nango ayibisingai Azmak ngana zo peso lelo ifo lia debu lia fufu kanga misu olia. Donc na lie na likaebu liboso na meki bala moko donc penza na de na mekaki malembe donc na banda liaka fufu pamba na banda lia bala moko te na liaka fufu pamba na lia na pondute eloko te directement na liaka na fufu ya pamba kaka bana na banda oyo kaka donc ava ekangami to na zongisi siko na liaka na likaebu na sauce blanche ici les vana fin donc cuisine congolais excepté singa fufu makaebu mosusu balanda ya sauce makaebu sauce blanche mosusu basala kango nini oyo na dendo na kwanga wana cuisine congolais excepté singa na fufu pe excepté singa ndenge wana de fufu na banda olia liboso donc avant na meka dendo na banda olia kaka fufu malembe et fufu pe excepté singa ngai. Azmak na moni ndeko na commentaire aza modo na ngai la femme au grand cœur alobi tonto belge tourner nanga Azmak est-ce que kwanga pe déjà lia kwanga ah oui kwanga déjà na lia kwanga uita ka kikwit na lia kwanga po lia mais dérangeant pe to lia mo na kimia te wana kuto ere kasi le na lia dendo na sangisa una kwanga tapoter, let's go les amis, let's go, chez tonton belge. Des retours des tontons, les belges. On y va dans les commentaires, on y va comme ça. Retour des tontons belges. Merci Bandeko, bazo sa cadeau. Tonton Azongi, merci beaucoup cadeau. Oh Victoria, merci beaucoup cadeau. Merci cadeau. Merci Bandeko, bazo sa cadeau. Comment la commentaire, on y va les retours des tontons belges. Aïe, on y va les retours des tontons belges. Merci beaucoup Bandeko, bazo sa cadeau, bazo wane belé. Namoni
tweets namoni yo namoni tweets namoni yo Cass namoni yo Victoria namoni yo Ziki Dubi merci Mama Dior merci beaucoup merci Ziki Chou merci beaucoup pour les commentaires merci beaucoup pour cadeau Sony merci beaucoup comment on a des retours de tonton belge tozongi na makamba kitoko lelo Azma Kazawa lelo tozana intégration on y va commentaire je vois pas les retours de tonton les belges Azma tulingi to zinda sikoyo Lingala uyekoli lingala ndenge nini yo moko okina école tope ba camarade no bazo lakisa yo ndenge nini oyekoli lingala Iza masolo mulai pona lingala pona obeta peda isla kana 15 minutes amani ler na yaki na kisasa donc iza sali 5 jours na bandota la kaka batu nyonso na bandota la kaka batu nyonso ndenge bazo loba lingala le na yaki na kisasa na bandota la kaka bango nyonso baza ndenge moko na mona kanisa bango nyonso za ndenge moko le bazo solo la nazo comprendre de l'autre côté sikoyo donc eloko moko esali ke il faut naloba lingala kina comprendre bango ki bazo loba nini tuna mutu moko aza camarade nanga ya laksinga kaka ler na bando salam sa ya yo tuna kaka elo moko oyo eza nini eloka liboso na lingala na tanga kyango oyo eza nini après ko lingala wekola ki bana eloko liboso na tangi yango na lingala eza oyo eza nini a part ça eloko na tangi sikoyo denge na comprendre boy na bando tuna ki oyo eza nini babando bisanki eza boy sikoyo volonté na sali volonté na ngai esali il faut na yekola lingala koleka wana po nasali kaka emwa boy na comprendre eloko te ti donc na oyo eza nini kaka wana a part ça musina lobate sikota nazwi kaka professeur moko na école canadienne azalaka professeur moko donc ya Henry kombo na ya Henry ye moto alakisi ngai kitala azmak na lingala ezala na deux choses soki ozoloba ndenge ya malamu ezali ndenge ya bêtise be ezali nazolakisa ndenge ya malamu ya lingala wana bana yo ozoyekola alakisi ngai un mois nasali effort na komi koloba mois bien deuxième mois na komi koloba mois bien na 3 mois na komi koloba pete donc na komi ko comprendre bato zoloba nini na koko jongsela bango réponse de nini wesalami de nini sali ya Henry asali effort kwa tangisa nga lingala